biso topesi ba condition tolobi constitution na il faut la respecter. Ndeko Kabila le 19 décembre asisi mandat na ye ya mibale pe ya suka bango baboyi bato baike na kati na biso bakeiti mosika o balwa na français ils se sont fait violence balobi mais boye bisabiso soki tolobi na ba congolais Kabila atikala contrepartie nini oto koyebisa congolais Kabila pesi biso poto convaincre bango que ya atikala koyebisa ba combattants il fallait Belgique otindi 50 combattants Londres osindi 50 combattants Hollande 50 combattants Canada 50 combattants ça t'a qu'on se retrouvait à Wanabana poto au mois 2000 les 19 tobimi libanda bino kaka tobima libanda biso toza sur le terrain peut-être bango ba bunda kuna na ambassade mission na biso ya suka yango peut-être bango ba bunda kuna na ambassade non c'est très profond hein? Oui. Moi je suis un enfant de la guerre peut-être émission na biso ya suka lundi tokobima faut pas balle perdue okdaye otiki bana bato bazokanisa ke babale wana ekozala kaka bato ya opposition non même général Kanyama il peut sortir azui bala kei combattant oyo yebe ba bunda ba makasi na Europe aba Rex Kazadi mutaza awa yo zala ka émission à Rex Kazadi omoni nani awo yo mutozoki SN Bruxelles yo ngona tuna yo banani ba ya pa Rex Kazadi yo zala ka ba émission ke dans la photo à part Rex combattant ni nazawa namona wa mutu busuta ce sont des peureux mama nangaye balobi bandeko nanga ya Europe bandeko nanga ya États-Unis bandeko nanga ya mokili mobiba oyo tolukaki eyena bandako na biso ayuna balobi na box Orao Telecom avec wifi pour recevoir plus de 200 chaînes na ba télévision na bino. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi vous dire un grand merci. Vous aurez toujours branché la box Orao Telecom avec wifi. L'actualité nous oblige, pourquoi pas la rapidité c'est nous. Merci la confiance Nabino. Merci à la grande équipe. Orao Telecom avec wifi, leader Yaba Box. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, et Tracy Mbelenga Pro. Biso tolingi te to bima na population lokola bato bayaki ko participer na gestion ya bon malheur. Bon malheur. Pour le 19 ezali koya balobi boya et pas boye. Tango eleka to leka le 19 décembre bango ba dondwa. Awa toyokanite. Voilà. Accord ezali te. Ba divergence na ba commission nyoso. Yango biso tolobi boye. Tozali kozela ba évêque ba bengisa biso, ba pesa biso message na bango po toyoki bazokende Rome lobi. Toyebisi bango parti o wana bino boza kosala bokende na limité pa Tshisekedi, bokende na palais de la nation et pas ya Kabila. Biloko wana etali biso te. Biso commission kaka divergence o tokomaki nango. Po toyebi te ba va et vient na bino wana ekosila mokonini. Toyebi pe te mbuma nini ekopesa. Population il faut ayeba ke oyo etali biso commission toyokanite totelemeli pe wana ba citoyen congolais bayeba ke toyokanite eloko ite awa boyokanite papa ozomona te ke osko tokoma kwa na Burkina Faso parce que boyokanite nga na kotanga kombo te o Burkina Faso o Égypte o Tunisie na kotanga te Congo eli Congo mais bato ya Congo bazali bato lokola bato nyonso baza ba umbu te bazali ba locataire te ba paya te bazali ba citoyen na mboka na bango elingi koloba boye biso topesi ba condition tolobi constitution na il faut la respecter Ndeko Kabila le 19 décembre asisi mandat na ye ya mibale pe ya suka bango baboyi bato baike na kati na biso bakeiti mosika o balwa na français ils se sont fait violence balobi mais boye bisabiso soki tolobi na ba congolais Kabila atikala contrepartie nini oto koyebisa congolais Kabila pesi biso poto convaincre bango que ya atikala eloko moko te
eloko moko te. Donc na ndenge bazokende baza na plan ya kochanger constitution. Nalobi te nayebi te nakoloba na place ya bango te yango biso tolobi toyokani te mpo bakosa bango te o bazoluka soki baluki basolution baluka mais solution yango ekoya bo dans 3 mois dans 4 mois yango biso tolobi toyokani te tosuki mpe wana. Mais d'entre vous bamisu bazolobake soki peut-être bandimaki dialogue pour éviter chaos alors bino ta borobake boyokani te wana tozokeka na chaos te chaos ekozala na mboka te bamisu bazala koba bain de sang biso toza na miduku ya kobimisa babain de sang biso toza na baplan ya chaos ezali te soki yo okoti classe balobi na yo matière yango oyo na matière moko pour leka classe il faut avoir 6 sur 10 yo olongi te chaos ezali wana na ekole wana yo olongi te olongi na yo te il faut kondima ke nakoki na ngai te chaos nini chaos euti wapi wana oh la guerre mais yo lobi pe biso pe tolingi pe yango ekouta ndenge nini ekofana ndenge nini na justice bao nyonso bazala koloba bino tolingi pe lobana bango kamata justice bakisa na mo pe oyo efandi na justice te ezali ya lokuta oyo babengaka na français volatile pe ezalaka soki justice ezali justice yango elingi koloba respect des textes na yambo ya batexte wana constitution nde justice wana place biso telemedi yango koloba eloko moko te le 19 bino moko kaka oyo eza émission journaliste aza te eza tic-tac tic-tac nde comme émission na ngai opose nga question nga mpe na pose yo question. Alors les amis de Wichi lelo oyo eza le 17 cité déjà ba soldats tout consort batu ba misu na bango eza braqué pona dialogue ya suka oyo yom toza na 4 awa s'il faut ya repesa batu résumé. Bon ngai pour le moment la repesa les sous résumé te na koselaka communiquer na ba officiel boye bikaka ba journaliste belge oyo bayaki awa bazwi lipapu. Mais les amis de Wichi bino pe koloba pe ka trop na poto oh bona boy mais bino awa combien bokiti awa à part Rex Kazadi on a moni combien de combattants ba kiti pe na terrain pe na le 19 biso na biso to bunda pe na nzela bosa combien nga nazala d'abord combattante voilà nazala combattante bayebi nazala ngai combattante nazala ka mwana poto te yo mwana poto te rien vous êtes belge. Je suis belgicain. Pourquoi ils ont ma différence belgicain. Ils ont ba oyo ba utaki awa ngulute OK poto na bourse d'études na visa d'études. Voilà. Ngana kenda poto na bourse d'études na visa d'études. Okomi na poto osilisi obandi ko lukala. Voilà. Voilà belgicain. Donc ils ont ban poto ba combattant na ba belgicain. Belgicain il faut ça là au moins ba 15 ans. Au futaka ba impôt na état na Belgique. Les belgicains naza belgicain naza mwana poto te. Les amis de Wichi, parlons sur la situation politique. Rassemblement quoi bato opposition. Ba lobi pour na bango c'est pas question rolobake sans Kabila na transition ou bien avec Kabila na transition. Bango bazara calé, respectons la constitution les 19 points barre mais c'est Kabila va quitter le pouvoir. Moi danger mongo ego za la tepena. Ozo makamo mona ondeni. Na mona ke bon. Na comprendre te. O comprendre te. Vraiment na comprendre logique te. Ce qui est logique, c'est nini, n'a pas comprendre. S'il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Mutuna kati, aza danser. Papa Kamere danser. Papa Makila danser. Papa Mende danser. Papa Raisi Kabila Kabange danser. Papa Yecheli Tshisekedi danser. Danser, on peut ça danger de mort. Mboka ekufi. Il faut totika qui danser. Totika qui danser. Non, basango, ba ok Vatican le pourquoi? Na basango pe balobi bo to ba danser lokola bino boza ba teti biso to tiki bino to ke pa ya pape. Merci beaucoup les amis de Wichi. Tous ils nous comme ça basa na pause. Tu vas 15 heures. Il faut qu'on ait ça combattants. Il fallait Belgique otindi 50 combattants. Londres otindi 50 combattants. Hollande 50 combattants.
Canada 50 combattants. Mais bazata Voyez qu'on s'est retrouvé à Ouanaba Poto au mois 2000. Les 19, Tobimi Libanda. Bino Kaka, Tobima Libanda. Biso toza sur le terrain. peut-être bango ba bunda kuna na ambassade. Mission na biso ya suka yango. Peut-être bango ba bunda kuna na ambassade. Non. C'est très profond. Hein? Oui. Moi, je suis un enfant de la guerre. Peut-être émission na biso ya suka. Lundi tokobima. Voilà. Faut pas balle perdue. Okdaye. Otikibana. Batu bazo kanisake. Baba Luane Gozala Kaka, batu ya opposition. Non. Même général Kanyama, il peut sortir à Zuibalakei. Voilà. Donc, mutu nyonso ya kobima, lundi, ngana kobima. Okozwa balle. Donc, il faut se préparer psychologiquement. Et moi, je me suis préparé psychologiquement. J'ai mon billet pour aller en Europe. Même les lots, na lobby na okendete na vandi yao. Siko yo vandi kuna, ozoli hamburger, musala na kofinga wechi. Venez ici. Venez ici. Bokanga ma minoko na yebi oyo ekoleka. Eleka. Kokata eloko moko te bazo na 6 heures à la rater. 6 heures à la rater. Boya awa, botika ko bolongwa. Tokotinda mongo te, botinda ka mongo na sali reportage na ba famille na bino. Na batata na bino soki otindi mbongo te tata na yonda okufa na nzala tata ya général Bisengimana okufa na nzala te papa ya Raisi Kabila Kabange na bandeko na ye okufa na nzala te bato oyo bakufa nzala nde bandeko na bino bakombata oyo yebi à part Rex Kazadi na lisusu aza bakombata oyo yebi babundaka makasi na Europe à part Rex Kazadi mutaza awa yo osalaka émission à part Rex Kazadi omoni nani awa yo mutu ozwaki SN Bruxelles oye yango na otuna yo banani baya à part Rex Kazadi yo osalaka ba émission ekendaka la photo à part Rex combattant nini aza awa namona wa mutu mususu te ce sont des peureux des lâches ce sont des peureux des lâches. Bah oyo, baza la possibilité à Koyate, je les comprends. Mais il y a des combattants, oyo baza la possibilité à Koya Congo, bah yaka na Congo, bango nyoso bakimi Congo. Voilà. Ces combattants-là devaient être ici. Lundi, Tobimi Libanda, 10 000 Tobimi Libanda. Bah oba ozonga bazongi. Oya kozonga, azongi. Voilà. Oya akei lokola ngai lendi na kobima libanda soki nazongi wana makambo ya nzambe soki nazongi na kozonga soki nazongi te c'était mon jour. OK. Osomona teke wana siko to komi sikoyo na Burkina Faso par rapport ya ba makambo eleka na Burkina Faso omo teke non et comment peka lo lenge moko na biso il faut ba politicien ba yeba bakomisi congolais na esika oyo tolingaka kokoma te siko bango bakomi banani pour l'intérêt personnel disons bakomi banani Congo ya bango. Moi je suis né à l'époque coloniale, j'ai vu le Congo avant tout le monde, presque tout le monde là-bas sauf ba monsieur la benaba oyo ya colonisation. Congo est comme ya bango moko ne ba na besoin à l'art biso to na besoin à l'art te baye awa na midi bakeko dame batiki biso awa de 6h à 18h donc bazana mbongo Congo eza bango. Merci beaucoup les amis de Wuchi, bana Bruxelles, bana à Paris, ba otu bozo la biso. Pour l'instant, information est d'abord calée, tout c'est la pause. Comme ça, tu peux savoir une conclusion par rapport il y a réunion, il y a Lelo avec tonton de la presse, garçon bizarre, caméléon tout fait, et l'Enga Congo l'acteur principal, boucle. Glody Asiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.